Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Napesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Na memeli biso lelo mes bien-aimés dans le Seigneur, message moko nzamba pesa kingai. Apesa kinga message le 7 ya moi oyo. Mais comme nazali na message mususu o na pesa ki lobby. Bomonde na landisi yango, c'est que message ezaki tellement important, il fallait na pesa ngo message mais comme na prometaki déjà na bandeko na baki ke na opesa message o na pesa ki lobby po eza parti o etikalaki ya message o na pesa ki donc ezalaki suite po na kataki po temps ezalaki te po na osa vidéo wana ko pesa ba message nyonso wana. Donc il fallait na silisa yango pour tout ça makam na ordre malgré que message vraiment ezaki important makasi. Donc il y a un bon landisi message oyo, fallait vraiment na pesa message oyo. Donc na bundani na ndenge nyonso lelo na baki temps ezala tengai na osala temps nzamba permettre nga pe nzamba salinga grâce pour na pesa message oyo. Donc nzamba pesi nga message oyo ezali très important pour na biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Ezali makambo nzamba lakisi nga na moni na misu na nga eza deuxième fois nzamba lakisa nga mbalo yo nzamba lakisi nga ngo na ndenge mususu nzamba apesi nga ba précision mususu na message oyo nzamba lakisi nga biloko nini oyo ekokota na royaume na ete. Donc nzamba lakisi nga enlèvement. Mais na kati enlèvement na nzamba lakisi nga makambo préciser makambo lakisi nga biloko nini oyo kokota te. Donc parlant nzamba ngi ayebisa biso batu nini oyo bakozala enlevé te. Donc biloko nini oyo kokota te ngo lakisa bato bakozala na biloko wana bakokota te na royaume na nzamba lakisi nga yango na misu na ngai moko e nzamba utiliser ngai moko pona kopesa nga message na nzamba utiliser nga moko na vivre ango bandeko komona makambo wana tozo kango na sango mais ato monyango na ndoto ezali terrible. Donc nayebi mukolo wana ndenge kozala te mais loko za malamu tala nzamba zo lakisa biso poto bongama et pona nini nzambe azo lakisa biloko wana parce que toko vivre biloko wana na génération na biso toko vivre enlèvement. Mais loko eza important tokota tozala enlever mais biloko nini oyo kozangisa biso tokota te yango biloko wana nzamba lakisi nga et nzambe alakisi nga a permettre ngai pe lelo na partager na bino mes bien-aimés dans le Seigneur biloko ba sujet oyo bandeko belenga vraiment personnellement na yaka koloba makambo ya kotika biloko ou bien dépouillement soki nzamba apesi ngai révélation par révélation soki nzamba lakisi nga biloko nini oyo ye alingi natika to nayebisa na bana neke biloko wana eza mabe. Donc à part ba écriture oyo bakomi oyo Bible esengi biso à part ba écriture nzambe apesaka pe par révélation eloko nini ya lingi yo otika peut-être personnellement individuellement peut-être pour me mapper message au pesa na bana na nyonso nzambe asala kango a révéler makanisi nzambe suki na Bible te. Et d'ailleurs dépouillement avec révélation de ezali vraiment volonté nzambe sinon tokoti na confusion totale et là on a zolo basiko parce qu'il y a de confusion totale na makambo dépouillement et ça confusion totale yango wana na baki comme nzamba lakisi nga makambo wana sur ba témoignage na ngai moko makambo nzamba lakisi nga sur dépouillement biloko nzamba bisaki nga natika ça tombe bien comme ça na partageant lelo na pesa na témoigner muke biloko nzamba bisaki ngai moko et puis oya senga kinga na ibisa na bana ne je pense que okuta ibisa nga na ibisa na bana ne na sina lobango. Donc yango wana na sali message o mbangu boye po na pesa bino en tout cas elonga na motema na ngai kilo wana charge wana elonga na maboko na ngai po eza message mo très important po ekoyi kosala malelo na minute to lobi to yebi na biso te to yebi mukolo esama te. Donc voilà yango wana na message oyo mais avant to kota na message oyo to tika maboko nzambe abomba biso abatela biso molimo na ye
kamba biso emema biso pesa biso boyebi discernement eza important kotika kala maboko ya Nzambe po Nzambe nde tozo sololela awa eza makambo na nga te to ya bino bandeko na ngai te eza masolo na biso te comme tali tata tika kaka nyonso maboko na ye abatela ngai muto oyo azomema ba message abatela pe bandeko o bazotala tobondeli na kombo na Yesu Kristo totika mama oyo na maboko ya Nzambe. Papa tokumisi yo tosengi yo merci topesi yo merci pozali malamu pona ngonga oyo grâce au sali biso. Merci pour la révélation au pesi biso papa. Merci pour la kisi biso volonté na yo parfait. Merci pour sali biso grâce pour to rater enlèvement te pour to rater lola te pour to rater royaume na yo te. Otiki biso na ignorance te o révéler biso makambo oyo pour to bika pour molimo na biso ekufa te. Na kumisi yo na tiki nyonso tata Nzambe na maboko na yo tika makila na Yesu mokonzi ebatela biso ebatela bandeko nyonso bakolanda message oyo ekoma na mato ya bana na yo yo moko molimo na Nzambe memango utiango na mitema na biso bana na yo po ete totiango en pratique. Message oyo soki ezali combattu lokole euti epai na yo Nzambe yo nde moto ko défendre message oyo na bato nyonso bako attaquer yango. Tika kombo na yo ezwa lokumu eke ba ataki nyonso na likolo na biso bana na yo ezala nul sans effet na tiki mama oyo ebandeli pesuka na maboko na yo na kombo na Yesu mokonzi amen. Mais bien aimé dans le Seigneur nazokota mbala moko na message Nzamba pesinga. Donc nalali mes bien aimé dans le Seigneur Nzamba zola kisanga na bandi ko nazwi ndoto Nzamba azolakisa ngai na songe Nzamba azolakisa ngai na ndako ndenge tozalaki na ndako ngai na bana comme d'habitude ndenge ka tozalaka na ndako et mbala moko mes bien aimés dans le Seigneur nazwaki même quelques photos pona meka ko pesa bino bozwa moi idée mais je veux juste vous expliquer pour na meka qui vraiment koluka na internet na meka ko pesa bino ko lakisa bino image on Nzamba la kisakinga mais na préféré était puisque ça ba image j'ai préféré donner juste les messages ndenge Nzamba la kisakinga na expliquer bino. Donc na moni na oki mbala moko bruit moko libanda makasi libanda ya biso za na kati ya ndako na oki neti lipona nga na yoki neti libanda eloko salami makelele moko boy na bimi libanda na seli tina bima na tala mais bien aimé dans le Seigneur là na bimi libanda na moni mbala moko ton o ezalaki mbala moko moi elimoi na tali likolo na moni lokwa mapata ekomi noir lokola mbula moko ezwa me mbula on eza neti mbula te neti ba orage te mais eza lokola fumée lokola bomoni soki eloko eziki molinga ndenge mataka wana siko on dirait likolo mobimbe ekomi noir neti ya fumée ya molinga voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur na quelques secondes baton ezo changer na mapata directement na moni éclair moko esali neti nzela moko mais nzela mo neti mwinda esali mo neti mwinda neti arc-en-ciel neti sona koloba arc-en-ciel mais moko nzela moko kaka esali neti arc-en-ciel et c'est le kole kaboli mapata. Mais bien aimé dans le Seigneur tant ezo sala ezo changer biloko wana ezo sala ba bruit moko neti ba tonnerre moko koki ko supporter te donc obanga choc esalinga mbala moko e molimo o ezaka na kati na biso bana Nzambe molimo Nzambe bandi ko yebisa ngai Yesu aye donc enlèvement ezo salama ezali enlèvement. Mais bien aimé dans le Seigneur tangu na yoki bongo na kati ya matoi na ngai keza enlèvement
mes bien-aimés dans le Seigneur. Na zongi mbangu na ndako. Lèr na zongi mbangu na ndako. Na koti na ndako. Mbala moko na mitali ngai. Tangu na mitali, na mimoni na pantalon. Na lati pantalon. Pantalon jean. Na comprendre ngo tina bi. Oh, mais tiens, ngai na lata pantalon souti. Ndeni na se retrouver na pantalon. Na lati pantalon jean. Mais bien aimé dans le Seigneur, mbala moko na longoli pantalon jean na lata ina nzoto na ngai. Na longoli yango. Tant na longoli yango, na tali na se na ngai. Oli na tika neti na culotte, mais na mimoni na kati na nga colon. Colon, ba colon obiso basito lataka. Ba colon neti ba oizaka, ezaki neti ya 100 pieds. Ba colon ezaka makolote wana ba nebite to benga ngo ba legging, ba panty ezalaka ba legging wana pesa mezaki eloko moko ya sorte wana. Na se ya jean na ngai, je n'ai pas compris. Na longoli pantalon. Après na longoli pantalon, na tikali na colon wana na se. Neti ba panty wana. Ah. Tant na longoli, tant na tikali siko na panty wana, na komi koloba na bime. Eza normal ten. Ndeni na koza na panty oyo. Normalement panty ko otambwa na ngote, mais bien aimé dans le Seigneur, ba sœur nanga boyebi panty ezali lokola sous-vêtement. Tant na tikali nango, na komi koloba na lobi mais c'est pas possible. Ndeni siko na zasu na kola na se. Na longoli pantalon. Donc longola ki pantalon na donc eza kobanga po nzambe asambisa ngai na pantalon wana te. Donc idée na ngai na ndoto ezaki yango wana. Donc na longoli pantalon mbangu sans même qu'on se rendre compte que son na longoli on fona lukelo msu na lata. Donc l'air na longoli on a tel na se na nga na moni na zana colon. L'air na mi moni siko na colon mes bien-aimés, na comme siko koluka na précipité, na luka jupe ou bien robe eloko moko oyo eza o na koki kolata oyo ngai personnellement nzamba ebisa ngai eloko na kolata ezaka jupe ou bien pantalon ou bien eloko msusu mais jupe ou bien robe pardon mais pantalon te na sina pesa message ya pantalon wana nzamba lakisa ngango plusieurs fois donc na zwa somo na ona lata ngo suti donc na lobi non na zwa pantalon oyo na longola pantalon po nzamba mona nga na ngote asambisa nga na pantalon na koza na pantalon te et puis na comprendre ndene na se retrouver nango alors na longoli yango na ta na se na nga na moni colon l'air na moni siko colon na bino na zwa jupe ou bien robe na lata mais bien aimé dans le Seigneur l'air na okanisa bongo l'air na okanisa jupe ou bien robe. Mais bien aimé dans le Seigneur, biloko nyonso nga nazaka nango. Nazaki na ndako ya ngai. Mes frères et sœurs, biloko nyonso nazaka nango elimwe. Nazomona susu ni garde-robe, ni jupe, ni robe eloko susu te. Naomona susu eloko te. Biloko nyonso elimwe. Mais bien aimé dans le Seigneur, to komi mbala moko place moko donc to comme si connaît libanda dans les pas dans les airs hein? On dirait ndako limwe en fait to comme neti libanda et pourtant to na kati ndako et loko moko ezali sauter mes frères et sœurs na comprendre que na ko se présenter ndenge wana liboso nzambe nanga na bien si na se présenter boy na kolan oyo na kozala juger liboso nzambe na kolan. Alors na bandi siko kozwa kosangisi ko simba bana batu bazali tozaki na bango pembeni nyonso nazo simba bango siko po to se rassembler pour na comprendre que c'est fini. Alors mes bien-aimés dans les Seigneur tant image wana longwe nzamba longo nga na bimimba mon image wana komi ba mon na image moko libanda na moni siko batu bazokima batu na bazokima mbangu makasi bazokima penza mbangu sikoyo nga nazomona bango nde bazokima groupe ya bato puis bazaki bato mwindu ezaki ndelete bato mwindu ntango bazokima sikoyo nga nazobana bango mais bozokima boye bozokima nini
bazoko quand même ko répondre ngate faux mon a peur. Faux mon a choc ne longi na bango. Donc bazo kima bazo ba place bazo kende te. Mutu nyo soto azo kima. Ne longi na bango o na mona ki esalaki mawa. Donc e mona ki ke bazala ki prêté. Ya kozala enlevé, bazalaki na prêté, bazalaki na ko banga ne longi na bango longa na bandu ebisa bango na bime bozo ki manini za enlèvement boye baki ke enlèvement kozala nazo ebisa bango bongo mais mutu moko azaki kokoka ko répondre ngai te baza ko kima bazo eba pe place bazo kende te puisque place ya ko kima okokimela wapi. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'air scène wane leki mbala moko ezaki tellement effrayant. On dirait comme si na sutuka ki na kataki ndoto. Et na bimi na ndoto wana na lamuki. Mais bien aimé dans le Seigneur, Nzambe azwa lokumu nazaki choqué ya omona biloko wana. Alors nazo kene mwambangu mbangu. Et loko nga na comprendre Nzambe ayebisi nga. Soki bandeko lelo bobi Nzambe ayebisi ndenga ayebisi bino te me nga na ayebisa bino po eloko Nzambe ayebisa nga yango deja kaka likambo ya pantalon wana yango Nzambe azongisa nga yango lisusu ayebisi ngai et pourtant nga na yebisi bino bandeko na nga mona miyebi eza likambo na nga na Nzambe amona nga mikonyoso natiki eloko na pour mon propre bien pour na mona ki komba na pantalon donc na lata yango te donc ndio lakisa ke Nzambe azolakisa ngai nde na longola i pantalon wana ke pantalon ekota te Nzambe alakisi ngai ke pantalon ekota te na royaume na mwasi oyo alataka pantalon akota nango te pantalon ekokota te de un même colon Nzambe azolakisa ngai ke colon eza lokola sous-vêtement ndenge tolataka ba colon na se wana eza lokola sous-vêtement donc bato balataka ngo bazolakisa ngo batiki yango libanda ezali abomination na miso ya Nzambe eza mais bien aimé dans le Seigneur na okaki soni nazoloba mengana ko se présenter na collant liboso ya Nzambe donc na mimonaki nu tellement nazaki choqué na partager ki message ona ndeko moko ndeko wana oyoka message donc nazaki choqué jour wana donc na moni kolante mena mi moni siko ezaki lokola ngamoko nazo mitala ngamoko nazo tala scène wana ya ngamoko Nzambe utiliser ngamoko donc na mi moni nu alors na comprendre que Nzambe alobi na ngai ke colon nde tolataka yango biso basi totiki yango ezolakisa nango makolo tolati yango ba jupe ou bien ba robe mikuse ou bien ezali abomination na miso ya Nzambe ezali soni eza lokwa tolati eloko te eza lokola ba su na biso ya basi donc Nzambe apesa nga message wana namonaki Nzambe alakisi nga mibali kaka l'air bazokima groupe ya bato bazaki kokima o bazaki prêté wana pesa message mususu Nzambe azolakisa biso ke ekozala trop tard pona bato mususu soki ba se préparer te na enlèvement na moni bilongi na bango c'était le désespoir pona biso basi message Nzambe apesa kinga yango wana pantalon na colon et puis na koma ekosimba basuki nanga c'est que je me rappelle na koma ekosimba suki soki nazana ba faux cheveux soki na koma ekosimba suki na ngai biloko wana ekokota te bandeko za message on a memeli biso na lobaka toujours Nzambe kutu ye moko atikaka biso libre to sala ba choix na biso ya malamu malobi to landa nzela malamu poto bika soki penza ndeko message oyo peut-être ozali kozela ngo Nzambe tindeli yo confirmation yeba ke biloko wana ekokota te ekokota te moto akozala nango akokota te puis soki tokanisi ke toko sala mbangu jour trompette ekobeta Nzambe alakisi nga nde biloko nyonso elimwaki nyonso elimwe na seconde ndako elimwe tokomi mbala moko vide liboso na ye même ton azwa jupe elimwe ba robe elimwe mais bien aimé dans le Seigneur eza somo c'est pourquoi mes bien aimés dans le Seigneur ba verset o nga na koyi ko pesa na sina partager makambo enlèvement Nzambe alakisi nga ngoza deuxième fois mais o apesi ngai lelo
na message mosusu o na memi et lo ngana ko yiko ebisa biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, enlèvement kozala, mais faut tous en attitude nini tous ba verset oyo ko sunga biso poto tala ba verset oyo yango zo ebisa biso ke soki ozana ngote osali biloko te okuta na nzambe te okozala enlevé te okomona lola te. Verset à liboso ezali psaume 24 na verset 2 totanga yango psaume 24 2, Hébreu 12 14 sanctification, Hébreu 12 14, verset mosusu ezali Galates 5 19 oyo eza ba verset nga na zui ba verset zebele mais nga na zui quelques-uns oyo po sunga biso to comprendre que soto tanya otokomona biso moke ya solo biloko oyo nzambe aboyi ezebele yango na lobi so to parcourir na makomi ya nzambe ezebele to komona nzambe te réellement et nzambe abakiseli biso bilo. Est-ce que mambo akole komama na Bible eza révélation makambo nga nazo banzambe akomaki yango te ke to komona ke ndako kolimwa ke moyo zwa susu eloko late kozala te. Ça ce sont des révélations oyo uti pa nzambe yango na binzambe aza bolingo alingi biso vraiment. Soto suki ka na makomi ba koma boye baloba boye bandeko nanga tokozala choqué mukolo wana toko regretter et oza trop tard nzambe alakisi ngango na bandi koluka meloko eza susu te bilo nyonso elimwe garde robe elimwe tout elimwe yango me bien aimé dans le Seigneur nalobaki na partager na koti s'appelle likambo ya sanctification po ngai nde naza boye nzambe alakisaka ngai soki eloko wana eza mabe nzambe alakisaka nga nzambe alongolisi nga ba mèche ba biloko ba maquillage na bwaki biloko oyo nazaki attaché nango nzambe moko ayebi na longola ba biloko wana nyonso na bwaka na tika ba biloko ebele na banda ikolata na banda ikosala po ngai moko nzambe alakisi nga natangaki na maloba ya nzambe mekokaki te e nzambe ayebaki fala pesa nga ba révélation oyo eshokanga na tika biloko wana biloko nzambe aboyi alobi biso toka bwana ngo bana na ye eza na makomi oui eza na Corinthiens eza na Deutéronome makambo ba pantalon ba vêtements ya mibali nzambe apesi biso na basali na yo bazali na molimo na ye biloko mosusu oyo biso bana nzambe foto za na ngote mais dépouillement ya malamu ya bien oyo esunganga moko eza na ba révélation olali nzambe alakisi yo penza lata boye tika boye sala boye c'est ça eloko biso bana nzambe foto salaka pona nini po bandeko ebele babandi koya na makambo ya dépouillement en désordre nga lelo so nzambe alobi na nga tika kolata boye na otika na tosaka epona osala ngo pona nga po dépouillement estina nango eza nini biloko mosusu ezali ekokota na lola te oui mais biloko mosusu ezali okozala na yo enlever mais kobundisa vie na yo okozala attaqué biloko mosusu okosala kango ezo attaqué nanu yo moko spirituellement ezomemela yo bablocage makambo biloko ebele ezalaka bongo yango na nzambe arevelaka biso biloko mosusu po totika dépouillement eza bien mais biso bana nzambe il faut to comprendre dépouillement eza nini sikoyo tala nzambe alakisi ngai alakisi ngai je ne peux pas faire ces choses là pour nayebi ke na orate enlèvement nga naza na posa nazala enlevé so nzambe alakisi ngai nakoki kozala tetu te et puis so bakomi yango na makomi na ozala tetu te. Mais bien aimé dans le Seigneur Bible ezoyebisa biso ke mwasi soki aza na service ya nzambe to azobondela se présenter liboso ya nzambe na ye surtout oyo azosala profession ya koprophétiser oyo aza na profession aza na service avoile mutu na ye mais kovoile mutu eza nini kovoile eza nini traduction nango ezali kobomba kokache esika moko te na Bible nzambe ayebisaki biso ke soki mwasi alati akouvri mutu na ye na chapeau akozala enlevé te. Esika moko te na Bible ayebisi biso bongo Bible ayebisi biso mibali ba couvrir mutu te mais basi ba couvrir mutu mais na nini kovoile ningo lakisa kitambala te kovoile signification nango ezali caché
vraie traduction ya voilé ezali caché tokoki kotala ngo. Po chapeau kitambala ndenge biso tozokanisa ke voile eza kitambala nyonso wana ezali kobomba. Bible yebisi biso voilé. Bible Nzambe atangeli biso te basi biloko nini oyo biso toko voilé nango mutu. Mais to se présenter mutu polele te liboso na ye. Lelo nga so Nzambe yebisi nga tika chapeau. Ngai papa na yo nalingi chapeau te. Na to sakande Nzambe muta mokili te na kotika mbala moko pour mon bien. Po so na lati yango ngai ne muna osali sumu. So Nzambe alobi natika na continuer kolata ngane na osali sumu. Mes frères et sœurs, bandeko ebele bazoteya sur la sanctification. Bazo kimisa même ba païenne na ba païen koya pa Nzambe tellement que bazo bangisa bango. Soki obandi ko bondela Nzambe faut koma débroyer, faut koma kolata bien te, faut koma na mine moko boya mawa, faut koma lokolo za na matanga. Non. Non, 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 na moni sika moko te Nzamba ebisi biso. Bible dit biso na 2 Colossiens 21. Si vous êtes mort et ressuscité en Christ, beaucoup libre. Ba imposer bino le côté Bible mutezo ebisa biso. Alobine Bible zo ebisa biso apôtre Paul azo ebisa biso wane komi ba doctrine. Fobola taraba kitambala pembe, fobola tarabilamba mora pembe. D'abord eloko basalara okomola tango chaque fois, okomi habitude na yo, ekomi loko sa rituel moko. Et comme il est doctrine. Non, les loko qui kolata kitambala na yo, lobi kokolata bonnet na yo, lobi kokokanga mutu na yo, ne loko ozipi mutu na yo pour moi. Pour Nzamba ebisinga na kanga mutu. Nzamba ebisinga te lata kitambala ya boya pembe pe kanga kitambala ngona ndenge moko boy. Non. Non, 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 non. Nzamba ebisinga te. Mais bien aimé dans le Seigneur, to confondre dépouillement te. Nzamba lobi rendre biso libre. 1 Corinthiens 9 ebisibiso. Ne suis-je pas libre? Nzamba rendre yo libre. Pourquoi au komi ko ba obligé yo, ba komi ko dicter yo, il faut la taboy, il faut la taboy, il faut kanga kitambala na sorte oyo, il faut la... non, 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 Nzamba lo a komi yango te. Nzamba bi toza libre, mais toto samaloba na ye. Toza la sobre, totika biloko eza mabe, totika ba biloko oyo ya et là, tu as battu à mokili. Pour la nini, pour tous à la différent. Mais Nzamba peki si bisoté. Par exemple, là, ta chapeau, ou bien là, ta anti-soleil. Biloko nyo son à mokili, eza biloko ba franc-maçon. Tout, na ba fourrure, eza ba franc-maçon. Biloko nyo son à mokili, eza ba franc-maçon. Tout. Et loko Nzamba keli na bimaboko na ye, akeli bilamba tongi, ou bien couturier, ya Nzambe na biso na se awazate. Biloko nyo son à mokili, eza ba franc-maçon. On a repris un exemple, mes frères et sœurs. Nangina sunga biso poto comprendre makambo dépouillement. Bilamba musu sezali o bande ko musu bazo ba faut la telamba eza la couleur unie et ko za na ba dessin te et ko za na ba ninité po o eza na ba dessin ba biloko na likolo nango nde eza ya mabe eza ya ba franc-maçon. Franc-maçon zanani o atongi bilamba. Donc ba grand couturier ba on est tobenga ba formation. Donc ba formation bilamba ni to so na biso na marché o ba comment ceux qui vivent to ba comment kombo moko boye banité ya za formation te ye to yebi to za sûr que to yebi ba to nyonso batonga ata bilamba ba 1 euro wana to yebi ba batonga ngo ngana apesa bino exemple mo bande ko nanga tala jupe oyo botala jupe oyo o ngana za nango so bo moni na kati nde bo mona bo comprendre ezali jupe ya Burberry ezali jupe ya Burberry yango ezali uni ezana ngone lote uni mu pe mulai tina makolo descente tina makolo mais ezali jupe ya Burberry. Burberry est sa grande marque et oui Burberry c'est un franc-maçon jupe mususu yango et ça nango tout noir descente il y a Jean-Franco Ferré yango pesa nango uni mazape franc-maçon chemise on a l'attaque en jour on a mes bien-aimés dans le Seigneur mais boye ba ité sur eza marque nini eza Escada pe azali franc-maçon mais ça nango uni couleur moko za nango na ba dessin te mais ça ne veut pas dire que ba bata bien ba na Nzambe na pesi biso
exemple, il y a Angela Merkel, chancelière allemande. Angela Merkel azara classique. Elle a taka ba couleur moko uni. Soit la petite d'ailleurs, elle a taka ba tailleur d'ailleurs. Il y a rose tout rose, il y a bleu tout bleu. A tes couleur frappant mais uni et ça ba dessin. Mais ce total est bien. Azara un peu sobre, azara classique. Elle a taka ba ninité, ba bijou minen, elle a taka ba bijou mikie et tout ça. Nazo suivre l'information dans mon Angela azara toujours sobre. Mais ça ne fait pas de Angela moi Nzambe. Non, moi si on a zali grand franc-maçon bo beta bo luka bo tala historique na ye bo azana kati et ye biloko na lata que ça message même wa pesaka puisque ami aza je sais pas la vie na privée ce qui aza penza moi si mais elle fait homme et ça message wa pesaka mais so otali so ka Angela zui biloko na lata ka bataye ko na kangeka kitambala na mutu a simbi bible na se comme alata pantalon bo mona te avandi ka ndenga na vandi bo simbi bible to benge sœur Angela poto mona ke a simple oui aza dépouiller bande konanga to dépouiller nde mitema eloko nzamba zo senga biso à part biloko nzamba asengi biso to tika yango me liboso mitema na biso et to tika ko bangisa bana nzambe na ba oyo nanu baye na nzambe te to gagner ba amole to kimisa bango na makambo ba dépouillement exagéré oyo nzamba pesi yo révélation te po biloko nyonso to lataka to lalaka na obima na moi miso sali yo passe na moi o lati anti soleil mais ba franc-maçon pe ba lata ngo ba star ba lata pe ba anti soleil donc faut to kufa miso to matraper ba voiture te zape ba franc-maçon to zo rapper bus te to lia rapper te za biloko nyonso neza ngo biloko ba franc-maçon biloko nyonso mokileza ya bango to la rapper na se to sukola te to tchaka déodorant te to lumba solo to tambola na makolo po biloko nyonso eza ba franc-maçon to pesa vrai message mes sœurs surtout bande ko mususu pe mibali baza pe na lité ya wana eza malamu mais to pesa ngo correctement s'il vous plaît to pesa ngo correctement et ceux qui mutu azana ba biloko oyo azo sala ya ye azo sala biloko ya eza ba erreur na ye eza lisumu na ye to yeba ko comprendre makambo to za na compréhension so tozo salela nzambe to kumisa nzambe wana to yoka et to obéir na ye to tika ko luka ko se monter entre biso ce n'est pas bon pour les cambo dépouillement c'est le Saint-Esprit qui aide eza facilité mais les cambo nzamba ebisi biso te to ya nango te to publier yango po yoka ki po moni bien na misu na yo e plaire yo te sepelisi yo te tala nzambe oyo azolakisanga ba jean na ba kolan bongo olakisanga te biloko mususu ya boyinga na lata yenda benga na service na ye akopekisanga oloba adasa tika boye eza bien te na lingi eloko wana te na otika na ningi bana nzambe bazala libre banga nzambe tika biloko eza ya biso te ba maquillage ba suki ba biloko ba talon exagéré tozala sobre mais tozala libre soki moye bimi ndeko nango ko zikelongi na moyi te tozala ba hypocrite te na ndaku no lataka chapeau soko bimi na été olati chapeau mais soko ye ko pesalité ya nzambe to message ya nzambe olati kitambala moko kangiango ndire obozo bangisa bato c'est pas bon non et puis kitambala ngo ndire ba bato nyoso bakanga ngo modèle moko non c'est pas ça to pesa message qu'il faut to sunga bana nzambe to benda bapaya même apôtre Paul alobaki ceux qui na kei côté ya pa bata maboma na se comportera neti bango po ba ya faire ngai ko gagner ba âme ko laksa ke nzamba za bien nzamba tiki biso libre okorola te loko na yo ya bien et puis nyonso to sanctifier rango po biloko nyonso zali ya bata mokili yango tango to okene loko te na monyango na misu na ngai to banga nzambe hein nzamba rosunga biso to te le vrai évangile vrai message to se dépouiller ngai natika maquillage pour nzambe mitaboya alakisinga na moni ngai moko ba sirène et tout na moni biloko ebele natika ngo pona bien nanga pona kokai pe ko continuer pona bien ngai pona mutu te amona ngai nazaki muta biloko na makasi na lingai ba biloko na makasi mais nzamba longoli nga na convoitise wana
même biloko na laxi mes bien-aimés za biloko na somba kala mususu kutu na lata te nzamba longoli nga guérir nga na convoitise alors ezali marche ya mutu na nzambe na ye nzamba zo briser biso petit à petit to sande makasi to sa nzambe to linga nzambe to lingana so likambo ezali nzamba bisala boye osali so nzamba tindi yo te kosala te po nzamba lobi to sakana na kombo na ete za na bilakeli mabe message vraiment na ngai na pesa biso mais bien aimé dans les seigneurs yango wana et puis na kosala na ningina bando na sala life na sala ba life moko mais bien aimé dans les seigneurs po esunga biso na ba question na ba problème to za na ngo na bandoto po grâce au nzamba salinga to partager yango na koka ko limbolela po ba coup de fil eleki mingi mais bien aimé dans les seigneurs na koka ko répondre mutu moko moko te ezelo na senga ki nzambe a permettre nga na sala ba life na bandeko to bengi na répondre na ba question na bino to partager ensemble to zuita en prière ensemble et au sala biso vraiment malam to yekola makambo ebele nga pe na yebiki na ozwa une part de votre côté ceux qui vont me sepeli sibino idée wana ya live to partager to tchaka ba biloko nyonso ba songe bon ba explication ya bandoto nzamba salanga un peu grâce et ko sala biso malamu mingi nana makambo ebele ba révélation ebele ba ndoto ebele o nzamba pesinga ba explication nango mais ton ezalaka mukuse ka boy na loba makambo nyonso te vraiment nzambe na biso apambola biso to partager message na bandeko ebele ya solo Yesu Christu azali na porte po makambo tozo sala nzamba la kisinga makambo po aza na emusika te nyonso to ekoleka nango nyonso to ke maboko pamba et enlèvement réel nzambe apambola bino soki azongi kozwa biso lelo te na ko partager na ko ya na message mususu mbangu ko yebisa bino makambo mususu papa yebisinga o photo bongisa avant to kutana naye nzambe apambola bino mes bien-aimés dans le Seigneur au revoir.